bakanga na nga pharisien te. Naza pharisien, ça bébé spirituel te. Comme ça n'est pas. Na pharisien te na bébé spirituel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de respect mais ça a qui camaraderie là c'est mec qui c'est vrai qu'avant moto te bobimaka na ye bokenda kotambola bokenda na gauche bokenda na droite eza mpe na bapare mosusu ozwi ye pare eza lokolo omitali lokola soki ndenge elingo ozetale mpenza or pare na marene babato babombaka soki omoni samedi mobali abimi aobetabeta monoko ça sent mauvais dès là ça sent mauvais. Moi, il faut pas qu'on maîtrise mon mal. Moi, il m'a fait ne pleure pas, pour la rater. Il faut respecter maman. Oh, écoute, mon bal est l'équipe autour. A du mal à d'autres et à moi aussi. Christ Seigneur a du mal à d'autres et à moi aussi. Alors, bonjour. Maman. Maman peut vous bien papa. Et monsieur a bien envoyé papa pour le mariage ensemble souvent maman et il y a né tout. Non on peut ça bon te belé na ba tout surtout ba linga maman il y a né tout. Ba surtout ba linga et monsieur papa pour le mariage. Et monsieur on a ça on a raté ça on dépend la vie nanti. Ce qu'on a aussi là et là on se paye ça nga ndenge bo benga ki maman né tout. Kotikati et monsieur papa pour le mariage maman tu kotikati pour zo ça là et bon ça mabala ma mari. Maman Yesu. Oui, Pigolo. Eh, Pigolo. Nous avons maman là, moi. Oui, puis c'est loco. Nous avons fait un moment. Faut que nous s'en aille. Et monsieur, il y a une polémique. Il y a une polémique qui était. Pour battre les amis, mais il y a une polémique. Oui, battre les coffins, la race, bah moi, moi, c'est moi, moi, Lumbo, alors moi, Bilamba, Botala, bato basepela bongo mais pour le mariage c'est monsieur moi en polémique était c'est monsieur moi indicatif qu'on peut saka bato éducation pour la sortie de batambo la ramène bato bo c'est pour la bota ndenge ni golamba o ba yebi golamba te attends te bato muto pas koza yebi golamba malamba ke lokona modèle na ye ce qu'on peut solo na modèle na télé bi ah na meka nano parce que eza na mobali mo ka benga bina maman ni tout ngana mobali na bolamba ko ka mwasi nanga sikoyo ndenge namonaki soso ya lumba ndenge bino bolambaki mwana mama nga bifona meka nalambaka mais namoni elambeli abina meki elambeli wana ya mama abite mama ndaki fin abi final nga bi nzambe zo lokumu soki eloko ezokota po tuta mitema ya bato basalela bato babenginga babinanga mama ni tu non l'exception ko la salle de bain total yango mama ni tu to sepeli eza kitoko mama ni tu non l'exception ko ba papa makolo pono kata manzaka wana mama ni tu oyebi ce ko tkambe to so yebizani kas oyebi nani papa Daniel to sara na monsieur mkolwana oui papa les messagers les messagers tu vois non papa Daniel les messagers hey mama siko yebi les messagers ko alobi ababi mama il faut azeki na kanda moko ayebi ba mama papa Daniel ba mama ina kanda abi mama ni tuningi za wana omuti basa baswahili basikula makolanga ya kiswahili ya biseje ba kwa kila kio ni puta mama ni nasi papa messager ngale comme moi parce que galati na kanya ngote nasi tamo Galate 4 yo kanyango zani Galate 4 verset 16. Ah, nous nous connaissons moi. Oui. Et ça n'a pas moi pour la langue dans un proverbe 33. Tout le monde a pas car on a mon kilo. On aura tout vu. Et on va moi pour demander à Londres proverbe c'est 30 30. Et le monde a proverbe 30 30 et comme une Galate 4 16. Eh, n'a pas mis pesa ya nga. Nga na mona kuna presse. Nga na comme tu as souligné. Nga na comme psalm 23. Nga na comme psalm 23. Ouais. Na comme je ne manquerai de. Voilà, donc nga ma melia ni tu bandele lo. Na comme psalm 23. On va dire quoi? On a psalm 23 non? Mon berger, l'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc pendant le long maman dit tout, na comme 23. Bon ça na te bokanga ngwa. Papa mo na Londres, azara proverbe 33 30 Papa azara papa Daniel, azara papa Daniel messager ngaba silisa, olobi Daniel messager, les messagers du moment. Et au Bossani, soit là aussi le cas. Les messagers du moment. Et puis Azaz Galate combien? Galate 4 16. Galate 4 16. Nga parce qu'on a yé maman ni tout. Psaume 23. Amen. Et pas si hein. Ça va ça le coup. On est dans le
na bato surtout balingaka service de conseil la providence obi ki nzamba na ngambo na biso pour l'année prochaine. Ma pomme les combien déjà? Ah, tout le bas, souvent mon bazar, ma soeur qui est pas là-bas. Quoi qu'il n'est pas naïta, ça la cachère. La concurrence, elle est loyale. Mouton mouton a quoi naïe a yebi nengenini, a beta kama solo ni maman. So comme tu es au talent, eh maman n'est toi yebi, ne que pas un tel, eh, you can go pour mamie, ah ça la naïe cher. Gabi maman, mouton quoi le beau zakache, on m'a tala, on ni ni. On le met dans ma tata, hein, les meilleurs pâtissiers. Mais c'est Tassin, Roger Tassin. Tassin, le maman, tu as vu que McDonald's, l'année prochaine, va mettre ça. Bon, mettre ça prix quoi? Ceux qui ont eu à prendre déjà. Hier, vous avez vu ça. Bon, mettre ça prix. Alors, il y a une tout. Au moins, ceux qui ont une c'est un ceux qui ont un chaussures. Au moins, ah, chaussures, 15 €. Ah, chaussures, il y a 100 €. Là, on a passé ça à 5 €, mais 15 € paie. Exact. Comment on a ça pas tout? Mais la qualité, ce n'est pas la quantité. Là, on va trouver un nez à Moana. Moutamoutou, à celle comme ça, à ce facture, c'est long, ça, on est au salaire. Et après, on va la voiture. Est-ce que Moutou a mon Renault? Non, tu as la Mercedes. Est-ce que va cocaine? Mais est-ce que comment on a mon voiture? Pour Mercedes. Ni on sort voiture. Si on continue à faire avion. Et ça, un avion au Mati, beaucoup de cas à destination mon mais ça n'a pas la première classe, business class, n'a pas tout à économie. Mais vous avez un avion mon corps, ce qu'on peut connaître qui c'est une option. Vous comprenez? Option D. Somme combien? Somme 23 mois. Voilà. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, Christ dis-moi, il y a ça Sandrine qui na comme psalm 23 pour nous comme peut ça ba combo na misoli psalm 23 na boyi moteur au psalm 23 wana na boyi na lingite na lingi ko to moteur au psalm 23 na yo mi peste na mi pesi na 2 rois 2 rois 20 yo kasi na yo ba pesi. Merci beaucoup. On a qui pour tout ce que vous m'amenez nito azakane mutaesengo. Quand vous avez sanga, vous m'amenez tout silicate dessus. Yes, mon azam buta silicate ngana silicate na silicaka. Mais ce na silic na 12h, na 12h05 na bossa. Na bossa. Na silicaka na. So silik na 12h na 12h05 na bossa ni Bible bien biso hein. Buto ekuto na kandate. Ngai mama nito, nazana nga bébé spiritualité. Ndenge ka ora mama nito yebi, bato mitema be fo sambela. Bata ngai boyo comme ça ba muto komba spiritualité. Bato mitema mabe basa. Merci mingi na bandeko o balingaka. Balinganga moko na mameli ya nito. Pour ça la bateau balingaka service de conseil la providence. Et ça bateau balingaka émission pour les mariages. Et ça la bateau balingaka ngamoko la personne de maman il y a nito. Ah, bandeko. Ceux qui m'ont tapé sur eux, attaquent à ce système qui est beau. Merci. Moi dans ce ça merci nanga. T'as beaucoup merci. Merci peut-être merci maman Marie. Maman comment tu ça la corde? J'ai été. Parce que ngapi mameli pour ça makambo ya tshaba nana mabolongo na bondeli nzambe na ngai nakolo ba pene surtout na caméra te pone na lobaka nga na nga pharisien te naza pharisien na bébé spirituel te comme quand on aime ça na pharisien te na bébé spirituel te donc comme ngai 123 au fani kawa na plus merci na maman Annie moi aussi à papa Alain bon on va venir na Norvège. Maman Annie, et pas yozali. Nzamba pambola maman Annie. Nzambi kalusaku muna. Mungu akubenisha. Mungu akubenisha. Mungu zanzane. Nzamba akubenisha. Maman Annie, en tout cas merci. Na plus merci parce que nga maman il y a nito. Nazaka mutu muna très reconnaissante. Na bossa na kabola mutasali ngate mais na bossa na kamabe mutasali ngai. Maman nanga na vali nanga ka boye téléphone nanga est sonné hein maman maman il y a une bonne maman nga bi malamu oza wapi na la canapé nanga na vandi ah maman papa ayekuna na tinelo cadeau na teli côté maputa oza na chuchote ngaka na ye nga mona teli ko chata droite eh que maman il y a un cadeau ninga na kopesa maman Eliane. Maman cadeau est outil Norvège. Francis Waïs à mon réalisateur. Oh yo zo mona oh yo monde va tena nini Orly hein. Mon Francis
Orly. Mon pas combien Orly. Carton oya makaya beaucoup yo hein. Et outil Norvège. Et outil Norvège. Maman ni maman na tindelinga. Dans la makam na ce qui va dans colonna ke bana boy ba ko somela maman bokilo fin de l'année cadeau. Siko yo ngala bokilo na été. Ngai eza kolinga alinga ka mama nitu na sepelaka na mama nitu kaka na émission boy mis na ngala ina ne mona ni pété na sepelaka na mama nitu ndenge mama nitu asaka ba émission na apprendre belé mama nitu ba légumes verts wana na apprendre ko sala mo pana ya solo na banda ko sala mais ndenge yo zola kisa yo zo ça to ça différent nzamba pambola yo nzambi ka lusako o eza mbongo ti eza mbongo botala bino moko 10 kilos ya carton na ngaya makaya makaya bo ambassade nzamba pambola yo vraiment nzamba pambola yo na pesi yo merci kozwa likanisa boye ko taba ke na pesi le moto eloko nene en trois nzamba bakisole belé na oyo pesi ngai amen voilà absolument merci na tout ça merci na maman ni na Norvège comprendre hein voilà lelo maman elia ndi tunene ya bonde boye biso ki bomoninga naza awa na bunker awa c'est naza awa comment nango musala est-ce que naza musala naza poso le sabana na biso mo eloko bi bandeko batala ka biso ba yebisinga mama alpha eza na mama alpha biso mo mutetela mama alpha biso mutetela yebisinga mama ni tutika ko lo barakiza ba jeune biso pe ba mama totala parce que on apprend tous les jours yango lelo na sala kaka eloko ke na sala mo ko kaka papa kendeki musala papa ozonga karaté loko papa ozonga karaté mama ri pa yeko tala mabi mama ri to vanda bongo te pona yebike o mesa ko lambela mbailo ba mfumbwa o mesa ko lamba ba pondu mais mama ri eyabe na miloko mususu suko vandi weekend ozo sala osaleli papa omona papa omona mukana tanto sara nani monsieur papa Daniel albaki ni mibali bakoma kama na KFC wala mule na déjà mo banga bakoki akonga ba mapeka tout ça kozala basi ande mwana te pour libérer les ko moins apprécié tozaka ko mona tanto okola na Congo mona moi c'est déjà 20 ans 21 22 bakomi ko banga kinga tout ça na sera moko bwa rappeler tantine ba ko bien tantine parce que azako vana pas de mibali tantine donc c'est 25 ans atuli oui ba tokala atuli yango tantine yango tantine ye kika ananga kika ndeke bongo tomoni no amaliti bongo ne tantine azaka vous comprenez comment matongi ya ndenge na Congo ezalaki c'est pour dire que liba les eloko moko ya motuya liba les eloko moko ya munene liba les eloko moko ya valeur oyo kenzamba sala asalaki mobali amoni mobali azaye moko nzamba asali banyama asali banzete asali bibwe asali makambo nyonso ayi kosala moto ntango nzamba asalaki Adam amoni Adam na pasi nyonso tristesse habité il faut na pese moto moma na pese chaleur moto moma na sala nini aba na pese chaleur pour ça biloko nzamba sepso asali biso na bato bisengo so apesi biso ya Adam na Eve ngana moya kaka mibale Adam na Eve na ya kolia yemo na wote ya Adam na Eve na ya kolia yo kaka mona alors sikoyo yo mutu oyo za na grâce nzamba sali yo grâce apesi yo Adam na yo batela Adam na yo malamu parce que soko bateli Adam na malamu te eki Adam na poni yo ka mo muke ménage à toi ezalaka pasi moko et comment ozo tirer alors pour comment va ménage à toi te banda déjà ko zo maele talaka maman ele ya nito talaka maman ele ya nito Alexa naibi nyoso tout mais grâce à Nzamba la question quand même moi mingi o na yebi on donne ce qu'on a o yonga la pesa kabino o nga la zakana ngo yonga la pesa kabino et pour la pesa kabino gratuitement les papa Daniel Albaki on reçoit gratuit on donne gratuit est-ce que na foot saka moto est-ce que na singa kutu nga mona bisa mo na ko na réalisateur mais ka pona bato ba na soma pe ba bilo na soma pe suko ni mozamana il faut ça la bosso quand moi samedi to dimanche na papa na ndako oh déjà que ça l'appelle ici moto oh les anyama avant oyanga la saison na kinangai soko viande na saison na ndenge viande eza na pas cité le gigot non eza gigot oui les gigots d'agneau na saisonné viande nangai na tche muscade na viande nanga na tche moutarde na viande nanga na tche moi oignon moké kaka na viande nangai na tche magie na viande nanga na zu bouillon na tche na viande nanga donc on viande pour ninge et vandi bon
na sala ki yango boye evandi mwa boye sali mwa ba 1 heure du temps pour moi ba saisonnement ekota après na ya ko kali ko sala ngo sikoyo nasalaki okolaka sa nasalaki pomme de terre nazwi pomme de terre natuki so na mai ya moke nazwi pomme de terre ndenge omoni yango wana natie mwa balégume vert omoni mwa bacarotte et tout ça parce que omoni ere nyonso soki moto mikonso alia biloko ya kilo eza mpe bien te omona mpona digestion mpe eza malamu te ere moko mpesa chirma mpe biloko apete alia mpona digestion mpo ezala bien donc yango sikoyo nazokende kokalinga me nayebike bapapa bato balinga na bango kolia yo linga ponda mokubi yango mpe ponda mokubi mpe eza nango ezali baluka bazaka ponda na ndako te ponda mokubi nasoki mpe makayabu mamari makayabu yango mama nana tinina na lakisa ye makayabu ne yango naokende kolia mama ni Maman nzamba pambola yo na papa Alain. Na papa. On va servir. Faut servir mon bail bien. Na dongo wana pour la tana maman ndiki na lama kia. No bana. On la toto. Oui. On me la dit bien. Papa Alain mo ya ba nete mingi te. Oyo. Nyama mbele sasa mbele. Ok ça bon. Petit moto. OK. Nyama mbele kana fait doux. Voilà. Faut que bien malembe. Bien malembe. Voilà. Bien malembe. Ni moto. Wow. C'est trop de monde, c'est la moitié. C'est un à 4. Ça c'est la monde. C'est le colo, hein. Je t'en la caca. Eh, maman, il y a sous. Comment il est? Oui. Bon, ça c'est oyo, faut que l'on là. Voilà. C'est comme mafuta, hein. Pour la sauce comme matin. Attends, ça me dit ça c'est bon, tu. Le mot moi. Tu comprends? Oui. Sikoyo. Et là, moi, atunaki nga mama mama nakana basimeti ndenge nini esenga abi nakoexplike onye bavana na basemeti sikoyo yo okolokola mwana wana atunaki nga bavana na basemeti ndenge na mari omoni semeki ko ndeko mobali na wande koza na papa bongo na mari semeki aza camarade na yo te mari ngona matelo kakane na olo bana omoni semeki jeune fille moi abengaki ngai singaki mama nito est ce que koko expliquer ce que bavana dans semeki ndenge ozomona ba jeune bantu bateska na mabala baza na ba problème ebele kolenga na bato omina kati ya mabala ba problème trop atuni moment bavana na basemeki ndenge nga bina kola somi bavana na basemeki mwana ozotala ngai semeki aza camarade na yo pe semeki aza moto kaka po pesa ye respect po aza lokola mobali na yo abali yo poso bato bapi mibali na ye na basi na mibali batemaka biso mibali na ye biso yeyo semeki aza camarade na yo te semeki il faut ozala na moins distance na semeki okoki jamais kose camarade na semeki bosimai na semeki bino wana bokomokele na magasin même soki bozalaki bacopine avant yo ye bafrère na ye soki bozalaki bacopine boye wana nde bacamarade ntango koyeba ndeko na ye ndeko na yako mobali na yo longola ye pembeni na yo aza susu copine na yo te kozala su na ndenge ya copine te ozala siko na ndenge ya semeki ya moto bapesaka respect me basalaka kicamaraderi na semeki te semeki aza moto te bobimaka na ye bokendaka kotambola bokendaka gauche bokendaka droite non semeki azalaka mosika zala mosika na semeki okumisa semeki no camarade na yo te aza toujours ndeko ya mobali na yo kicopinage na bino kozali na to baki bacopine soki okomi mwasi ya ndeko ne longola yango il faut esila parce que ekobanda kobotela yo baproblème
soko comme ko c'est lui le roi camarade na yo boko mi ko bima moi so quoi trop na mutu boko ko ça détourner derrière na maloba no ba yo so contrôler moto mona kaka oyo bisa mutu yina kata mutu na yebi kaka za semeki na yo parfois boko bosa na o mona kaka mwana mwasi moninga no mais na kata mutu na lo za semeki na yo ezana makambo zolo ba o yaza pa enregistrer oyo lobe boko ma mundu ki ko retourner là ngo contre yo semeki akokoza la boyeke omoni kutu mobali na ngai ntango mosuku olamu o makambo mobali na yo azosala yo ozokende kobetelaka semeki baponaka masolo babetelaka ye semeki babetelaki ye masolo nyonso tu te soki olingi kozala malamu na semeki makambo ndako ya libala na yo koyebisa yango mpa semeki te francis zwanga bien sipopwene nazoyoka bana soki omoni na osala au fur et à mesure ozo kobimisa basosi wana nga nazaka koloba nini nazolongola basosi ali nazobalisa viande nazolongola basosi nazobalisa viande comprendre nalongoli sosi nabalisi viande nalongoli sosi nabalisi viande nalongoli yango basosi nabalisi viande mamari semeki aza camarade na yo te soki olingi ozala bien ndeko na nga na libala na yo makambo no ya libala koyebisaka yango basemeki te soki ata ya malamu ata ya mabe koloba te oyebi mobali na nga saleli nga boya yo yebisi semeki aza camarade na yo aza semeki na yo le cœur de l'homme est torturé balobaka ndenge wana semeki soki osoni na mobali na yo koyebisa semeki te oyebi nga na mobali na nga okoswanaki akokanda kozwa le dessus sur toi po abana mwana eti ye fois salini abondelela yo mobali alobela yo po mobali boye na boye yo kokoma na se na ye ye akomi likolo na yo comprendre makambo oyo ozoyebisa ye yo fomana koserapesi parce que bi fona ke dobondele wakotelanga soki olingi ozala malamu na libala kolobaka badefo ya ndako na yo epai ya basemeki na yo te soki ozoloba badefo ya ndako na yo mpo basemeki nomba pai bakomonela yo yango wana okokoma na position de faiblesse. Pourquoi pas la position de faiblesse? Position de faiblesse, c'est que tant que vous en avez un câble, oui, mais pour tomber, on était mobile dans la série. Je suis là, assez de mots. Yépé, non, que nous le balais dans le thème à bien, Zouing, maman, il y a comme ça, il y a comme ça, maman, pour te dire qu'on a yémo. Vous comprenez? Tant que vous avez de la badoléance, il y a que l'homme a. Avec l'homme a, akobanda koyekela o mama te ofuti toseba arme elobi ya koretourne yango contre yo okomprendre mama makambo ndako na yo il faut oyeba kobomba yango yo moko epuis bapare na bamarene il faut kopona marene nini oyo ozwi parrain nini oyo ozwi eza mpe na bapare mosusu ozwi ye parrain eza lokola omitandi lokola soki ndenge nini ko ozetale mpenza o parrain na marene babato babombaka mabe ya bana na bango bafiliele na bango po bobomba boyeba kobongisa boyeba kosangisa soki kaka ozali bazala liboke azobisa no conseil na bino bajeune oyo nyonso jeune atona babana semeki bazaka distance na semeki bapesaki respect badoléance koke nango basemeki te bapasi yo mobali azosala yo kokoyebisa semeki te yebisango na moto mosusu mpo soki oyebisango na semeki ekoma sujet de motere bango kaka babandoseka yo atolati kitoso bataka ya kutu makambo asala mikoloni otale bongo te avandi na baninga kokutana tala matanga kolanda te makambo kutu baosala mikolo kolanda lelo ndato bazoniokolela ndenge moko ya kosakana te epuis soki mobali wana aza mobali moko ke akendaka mwa bitambola ake kolinga mwa libanda ntango po mwasi ya libanda alinga koyeba mwasi ya ndako alinga koyeba bizala ya mwasi ya ndako mwasi ya libanda soki asali bizala ya mwasi ya ndako ayebi badefo na bakalite epai badefo ezali ye abongisa bakomi bakalite mpo basala nini bazwa ye aremplace alors mwasi ya libanda asaka makikamaderi mingi na basemeki mpo mobali soko alingi akendaka kolakisa na bandeko na ye mpo famille eboyaka te bazwaka kaka boye na mwasi bakondima na bango kaka eza vi na yo bazwaka kaka siko makambo nyonso oyebisa semeki ndenge bozala mobali ndenge bosala oyo ti mobali asala ko semeki soki kaka kuna basali kaka mwa vianda boye nde na osalela papa sekele na oyo sesa nini ebibi abimisi nyonso libanda ake koyebisa oyo kuna oyebi kutu te abanda bino epoki awaka na batelefone attention na batelefone mama boni bino kuna boza bien moyen tenga kutu mikolo nde toza kutu tika Sarkozy kutu mikolo azozonga ndeka ba 1h ba minuit ba 1h wana zo en tout cas Sarkozy mambo asalaka mpenza ba 1h akoma ozonga ba 1h ka ba minuit moyen te
na yebite so kwasa zota mwasi c'est mec qui font la misu so moni bonga sa azwa azoka oyo zo ba oyo so okoloba memele ko makango wana yo mikolo kuna bazo nyonga comprendre kuna mikolo bazo nyonga ende ko nyonga yo zo ka ko se confier na c'est mec qui zo ka c'est mec oh yo zo yibisa ye azobe ko yibisa mwasi wana ya libanda. On comprend. Donc, ma camouna mobile na yubino to otala ko yebisa ka badoléance na seme ki te. Ko kenda ka na seme ki to yebisa ke mobile na nga salinga boye, mobile na nga salinga ko ako na mo oyebi akozola na yo solution te. Bolingo ko c'est le cœur. Munda no bala mo c'est le cœur. Bolingo za motema. Moto soki action na kasa motema na zolinga yo. Quel que soit les hauts et les bas, qu'il neige qu'il pleuve ozakala kasa motema na ye. Soko moni mobile abandi ko bimisa mabena o libanda alingi o lisute so moni mo bana ko poza mabena azokende na mona famille ya zoloba la kisi ke mutona ko sa nini bosa takene parce que ngai na lingi lisute alors muto mayele mo sa mayele makambu na yo pour que nesa mo se mo moni la matière ngaza ka bongo so li kambo di tension la matière faut que c'est raison somme droit ni mo sos o lo moni ceux qui osent que ne pas s'aimer qui collent la papa sa mobile na yo ceux qui mobile ya ça soit les gens moi mon quelque part c'est mais que non ça va doter ka yo support ceux qui nazo ba bona zo ba pamba te eza na mwana mwasi moko abenga tina lobi na mama nyeto mama bokilo na nga abengi nga na Congo boni ya malango na boya mama ngape na eloko te tindela nga mwa eloko mama bokilo asengi mwasi ya mwana moi ça mon avis maman mikolo na wuti ko futa ba facture za ki belé na za mbongo te yo ma ko kilo yo kuna yo ko to zanaka ba ko makasi so de kuna Madeleine kuta masa nini angati na kamba la moko et puis Madeleine na zo baza mbanda ya mwana mwasi wana donc moi le yona bike mobali na yo ate mwana mwasi ayebi ke mobali na ngaza na makango na eko mona ye Madeleine mais maman zo confirmer azo ba neki ata ba bisi ali so mama bokelo na na ngote mama bokelo lo de alo ngwa ko mama bokelo mungala abi alo ngwa kuna banga na ba luba bala ba plena ba moko yo ka mama bokelo alo ngwa kuna so de Madeleine angaki apesa kamba la moko na mono benga ngali soba na bola mama Madeleine omoni poni ngali nga Madeleine ce que Madeleine a serré à boire. Madeleine wana nani deuxième bureau banda ya mosa za nakatanda. Vous comprenez? Moi la mosa sikela baluka bazo la kaka bien. Ce que c'est qui Madeleine ngaki apesa ngamba la moko. Ya mwana kutu na wabisa mwana ngati ka Madeleine te. Ko Madeleine kuta sunga ka koleka yo. Ozo na mobile na ngati ndako. Mobile sa zo makango quelque part. Bozo muna na mobile za ko rasiko ke makango na to sala nini? To boya na sina tika. Mais il y a un peu de confirmer pour ce qui va faire si et que ce que c'est qui Madeleine a fait ça moi ça dit ah maman donc il pense aux zones di manenge mobile nanga azolanga mbada bien bon moi na pas te pour na yo mo azo te pour na nini azo te pour na nini o ebika na koko nanga azo déjà na koko nanga na boya ye te akateli moi ça mon téléphone moi ça mon bengi ngai ah maman Miki tisa kaka, sambela kaka, sambela bolongo na se. Ayebi tina maman ba semi na zakana na bango bien kana te oui. Semi ki bazala kana ki poza semi ki no ko mo se camarade na yo, te o ba da koye se ba place na yo. Ba place nda ko na yo, ko yi semi ki te, bi se wanda ko na yo bi ko yi semi ki te. Ba place mo ne ko na ba arme pour retourner contre yo. Bande ko na ko do tala ngai tu ba jeune. C'est mec il faut faire très attention. Les gars c'est mec qui n'a yo, avant de comme mobile na yo, zala gentil na ye, mais ba passe na yo ba doléance ko kenda ka te ko yebi o tini ko na nta manga kutu ndenge na zawa mikolo yo kutu ezo simba te to zo kanate. Liba ke mobali soka dekonaka famille ba yebi moto atambola kana ye ba yebi moso ye adekona kana ye po ba famille mibali ata ba mimi ba si 40 ba ndima wana bango ka ba ko ko yete mama ko yebi amo ba ko ko yete ba ko fait moi quelque chose ba sele le kanya maka mo bien de boza ko mo anyo boye le kana o se la papa mo bien de boye ba pesa lia mama ria keki yo
bosotono nyonso ebimi libanda Maria akoloba nyonso akobimisa na mwasa libanda on a fait ce conseil na bato baotala biso semeki azala semeki garder distance ya basemeki na yo bapasi na yo kolobela yango semeki te bapoint faible na kati ya ndako makambo kobetaka masapa semeki te mpo makambo na yo bapasi na yo soki ozokutana mpa semeki okokoma faible pa ya semeki akomona neti ye mpenza ozwi mpenza pouvoir ke likambo ye fo asala nini akotelo tia bando provoke na makambo mpo okendaka mpa na ye mpo ye asala nini akotelaka yo olelelake okende kolela semeki te bino bato bootala ngai kolela semeki te so oza likambo na mobali kanga motema bondela nzambe nzambe akosunga yo zwa bagenu na yo tia na se sambela surtout nzambe apeso motema monene bible bina biso une femme sage bâtit sa maison kobatir maison wana pele sipe motema ya mwasi il faut ezala motema monene mwasi akala motema monene ya kosiporte mingi oyo biso tosiportaka mibali basiportaka yango te po toza bamama nzambe basali biso ke toza bamama oyo biso tosiportaka mibali bakokosiporte yango te mobali asiportaka makambo akokili eza kaka Joseph ye moto asiportaka na ndenge nini ntango Marie azalaki vierge ake kozose na saint esprit nzambe ayebisa abi te koboya ye te yo asosotebi bible te kama bebe spirituel te sotoa bato te bato ozotambola nango ojeka ya boye nga nasambelaka kana te omonaka nde na misala na mizali mobali azalaki motema monene ya Joseph mpo na mokili ya lelo oyo mobali moko te mwasi neso adevole akovanda na ye aboma ye ocomprendre mais Joseph, mais Marie, moi si mon bimba, moi si mon seka, vierge, tant qu'on a qui la mokumba na ye, na kata libumu. Joseph a dit, quand on m'a dit, yo, attention, frère, mais, oazo pota manakati na za mobiki sinazo manakati wana lokola to ce qui mokonzi ya mwana garda ki Marie ya mwana Christ pe abota mana nzela ya mwasi ya mwana bino ba papa fo bo respecter biso ba mama oyo kutu mobali ya l'équipe bino nyonso tout abima na nzoto ya mwasi Christ Seigneur abima na nzoto ya mwasi nzamba sala ki muta liboso atanga saka Adam liboso asaki na mabele mais Adam mibale asali mutu lokola ngana yo akoti na nzoto ya Marie avant 9 mois Marie pa ki akebe bazande toka pousser je suis fatigué pousse moi la sali ni abimi biso ba mama to ba très important biso ba mama to ba to malunga ba pomo pesa biso respect makasi faut bo respecter rappeler biso ba mama to me makabino kolela ya mwasi ezala kama be makasi mwasi soka zo ba karabi yeka soka bela libele na matendo me bali ba bana bazanga ba bébé ndenge mama ni kitoko yebisa kingai ayebisa mama ni to mwani mibali omona ko ba bébé yebisa ko na mama yebisa ya bi yo zo tumusama nini bébé soka zolela yo to gérer bébé na yo ce que bébé amoni ke bébé na tango ana posa milk na pia milk na tango na pesa ba po pesa po bit hotel po bébé ko mo ko na pesa moi c'est moi pour ba ke baba bébé libele ya mama na bango ako mela so mama kombize bien comme il a 2 ans ba kati libele ko zo sanga to kata be ko azeli tango okata ya mama abali bela ya mwasi comment dire mo papa, il faut pas respecter la biso de ton zaboye. Vous avez fatigué, vous avez la maman. On va continuer dans la vie. Après, je vais rester à gauche, je vais à droite. D'abord, ça ne va pas. Tété, boza ko tété. Yo solo mo ba, mama kina kosi. So me li bela mama bango. Tama ka tama na deza, tama ba la ko mele na. Ya mo se. Mo sa mo yo so 50 ans 60. Ata 70 ans. Azo me la roka. Mo yo ka saka na mo si papa. Muto na makona liba me makapina libumu. Libele ko mela ko so ko makolo ko mela ka ko be ta ko mela ni ko. O ko tikate papa. Ko saka na mama. Biso basi to ba ta valeur. Toza na pouvoir biso basi. Moi c'est faut pas qu'on maîtriser mon bail yo. Cause la moi c'est mon hobby là t'es comme il m'a fait ne pleure pas, vous la rater. Celle-là qui bon moi si na yo. Celle-là qui bon moi si na ba technique ou celle-là qui bon moi si na yo ko la té. Attends ensemble là. Ma comme ça
Ah, tu n'as pas ça, pas Nzambe, non. Nzambe, Nzambe, on va aller au Kalinga. Oh, on va aller au Mouba, on va aller au Sala, point à Rolia. Nzambe, on va quitter, point à Rosa, Nyamago, tant on s'est mis à Kanda. Tant on coûte à la scène, moi, viens de la paix, c'est un BP, c'est un tant on moi, on peut se moi, bisous. Là, sur la bisou, on est là, ça, moi, tout la salle à moi, on a qu'est-ce qu'on a pas dit. Là, il y a papa, on peut vivre dans ton monde, ton besoin. Là, c'est que ça y est. Pasteur Mukuna. Oui, pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna. Alors bien, on a pour ça la délivrance dans moi si à battu. Au camat, tu pousse les peines à moi si au cani est moyen. On a pour ça la délivrance. Si quoi, au cani, j'ai la tante à maman. On a pour ça, moi si à mon tour, on tourne ici à ton. Hey! Pour ça, tu as des délivrance. Bah, évangéliste, c'est que va gagner. Ah non, comment bien, comment bien, maman, maman, il est à la caca. On est place on a ma belle na solo, maintenant je ma belle mon côté. Faut bien en été, pardon. Si qu'on ça ça va délivrance à taille au moko. Délivrance à moi si oh allez, au cahier. Oui, on a sensible. On est tout année. On est tout à la caca papa na maman. Yusuko aussi, moi c'est à bateau, au cahier papa botika. Botika makamozo moi ça mon cahier boyo, on transmettre électricité. Et pour délivrer ça, il n'y a pas de place à bien me baler. Pourquoi mon balai à mon temps, là, tu vas délivrer mon balai à Vandoua? Oh, frère, tu gagnes Banda. Il y a un côté de caca, frère. Le temps de la fin, balai, tu connais, on a mis ça là-bas. Le temps de la fin, tu connais, on a mis ça là, Bango. Alors on dit la bande pour le bas. Yo moi si pour de la terre, ils allaient moi si à l'Osambo. Il y a pas qu'on se fait dans mon bal na yo, il y a pas qu'on bouge sanda na yo, mais tout ce qu'on t'a dit dans la, au tani mais tout moi de, bah c'est moi ya, donc sinon ça au tché, moi de une beto. Mon bel temps moi je suis de chambre sur le pitoko, chambre sur le pitoko papa. Tant qu'on tché na tolo, il y a pas qu'on tché na tolo malam. Mais au type moi il peut caper tant on parle là il peut caper dans solo na moi ya bien au lit acha oreille à mon kaka acha ka il peut maman comprendre on comprend ma mari on seka makamona on ko bandeko eza ndenge wana en tout cas bon na vraiment matin ma media neto on donne ce qu'on a ngala yebisa kabino oyo ngala salaka yo on est na pa mukolo mususu boya ko sa ta ko faire interview ko tourner ke maman ni to za ndenda ndao na za hypocrite nazala kande bomo na makaboye soki na ene sengo bi momento ene sengo monta na otela makambo na mataki mais ce qu'on a sani na kitina nga mais conseil gratuit ba passe na yo ba doléance na yo mobile na sala ki boye akenda kokenda ko yebisa mona ba sene ki to zo pesa ba arme inutile ozo pesa ba arme inutile donc vraiment nakanisi na kozala coup de fil mo benga ande ko besela ko ba oyeki sene ite ba paré ba marraine bino pe so mutazo ko za paré to za marraine yeba pe ko bomba makambo ba paré na ba marraine songi mibala ko to ko pe songi ko leka na basi paré songi marraine songi yo ozu mona simila libala tango zana mona mwa likambo pe marie tala ba ngo boye mais maman ce qui va pona que po ba mona ki ke ozela qui guide peut-être ba sepeli na yo to zoyer exemple pour aller bomba te bembale banyokola basi botika konyokola basi nakanisi moto yebisa ki ngaki o ndeli kovanda na basi c'est qu'il faut aller distance zala na bien respect aina ndako olambelie eloko komelezali opesi ameli so poser ko kabela o kabeli mais ma solo na yo ya mbedu obetele te ya kati ndako obetele te makambo mobala sa ka mobala sala ata mobala sala lo bolamu ko yebisa te po akoyoka zuwa mama soko bali makambo pasi ebandi eloba héritier wana soko bali makambo pasi ebandi eloba te héritier soko bali makambo pasi ebandi ebi mpona ebandi parce que caractère ya famille obali elo yebi yango nanu te mobali nango mpe koyebi nanu malamu te il faut banda koétudie bango omesana bango bango basa nini bamesana yo donc soko bali makambo ya pasi ebandi na makambo ya pasi wana moya komaîtrise yango ezali yo mwasi kozaka motema munene ozala motema munene ozala te kalikambo ke basingi ngai basalinga te obandi kolela bilelalela okomoke kolelelaka basemeki boli kolelelaka basemeki baza important na makambo ya couple kolebisaka bango te ate eza ya malamu koloba te
koloba te po basalinga bolamu non bomba yango mpona yo moko mondele balobi nini trop parler peut tuer koloba mingi okokoma yo yango monaka eza nekolo contrôle eza camarade anga Dorcas na Allemagne alobi bomana mfumukana na ye petit fait kaka yango ebe na ndona petit fait sikoyo kwa ona tobisaki yango apart alenga ntango awa mpo yango pesa nini eza mwa couleur vous comprenez eza mwa couleur blanche jaune vert comprendre ma mari voilà oyo nakotya te parce que oyo ekokolimba na kati eka oyo wana otya bato babaki esemeki alokwa nzoto na biso ya nsima oyo ata osikoli yango ndenge esilaka solo te semeki azaka bongo koloba teke oyo te nazolobaka mbe te naza kolakisa bajeune bakoti baasika ndenge nini akokana biso tosotokomena somwa babambiaka boye ekokoya ndingi expérience ozokoningana te me bajeune baza na souffrance tuka deja bambiaka ate ye boye beti beton tuka si tolengi kasi tolengi ne bana babali lelo bana utika bana voilà ndenge nauti kolakisa bino ndenge na banda kosala ndenge mamari naza koloba boye omoni mobali chaque jour kolesa ye kaka mfumbwa te kolesa ye kaka pondu te c'est vrai toza na baton te bato botala biso baton ezalaka te moto atendaka mosala etu donc soki ovandi na mobali weekend soki omo mobali weekend samedi eto ya dimanche abimi ya suspect bandeko mami na moka Francine Kala bozokomona bato États-Unis kasi na bapeyeki na ozela ti mami na moka atindela yenga na bapeyeki mais na ekomi te abaekoma baledisi so mpe ekomi na olakisa wana alakisaka ata makayabu nga bomba na nga te nga alakisaka na ngai soki omoni samedi mobali abimi aobetabeta monoko ça sent mauvais dès là ça sent mauvais. On comprend? Si comme mobali samedi abimi abetabeta monoko ça sent mauvais. Mobali ekendaka mosala samedi eza journée ovanda na mwasi na yo ovanda na bana bo dialoguer faut se rappeler réunion de famille. Dimanche bovandi na mwasi na ona bana bovandi pe bo dialoguer ça la bien. Donc samedi ba repas ya kosalela ba papa yango. Soko okata kosala ngo samedi osala ngo ata dimanche. Soso na mukina zalo ngo yabi sauce bana ekobota na sani ona bana ekocha moni na bana ekocha sauce wana awa. Sauce wana ezobota nazo cha awa. Sauce ezobota na ocha awa na ocha tant na sala ya set nanga na longoli sauce na che awa. Na che sauce pembeni. Oyo eza mapa peine de campagne. Bon, on a fait peine de campagne pour nga fumunganda, alinga peine de campagne. Oyo peine de campagne, oyo eza beurre. Beurre oyo oyo ba anti-cholestérol. Oyo eza beurre, de sel yami déjà, eza te on a za l'émission na kesoma ya sikate, eza ya ndako tozolia etikali boy. Oyo eza peine de campagne. Pourquoi na chema mapa? Tout nanga point na chema mapa. Na chema mapa parce que biloko faut lire na mapa. Mapa eza boye, assiette eza boye, papa za kozwa akati lipa na ya moi beurre, yo akamata azolia, so ipe papa azolia, yo vando na mopanzi. Ovando peut-être masolo chérie ndenge ni journée le kaki bien. Allez te passer week-end moko bien. De temps en temps ce qu'on ça la papa boye. Ako kende na banganda te pona nganda kendolia ka tilapia. Akendolia ka malangwa. Bazuka ka bakati ka mwa ba salade ba boki ka boye likolo ba boki mayonnaise. Zoka eloko yo ko sa ona ndako. Papa fa kenda kota ka mo libanda pona nini. Il faut koyeba ko sala papa to linga te to kita to mata mobali azaka ka nkoi. Biso tana msoka lokwa ka tana baki tana je toka lokwa basoso mais mona biso aba kosa biso. Donc repas yango ko sala samedi repas yango yoko mama ina bosa ni mo huile d'olive papa ni na mo huile d'olive wana na osa semaine papa linga ko la viande ko la viande ozo mo huile d'olive bois ki mo bois pour viande ça nini et puis c'est plutôt parce que huile d'olive eza bien ba huile na biso te ba cholestérol pamba moi viande moi huile d'olive boaki monde sali mafuta ya kitoko na kolekisa bino yango bino ya mama ni tu nani kongolo kankolo yango Sandra kankolo yango senga mama ni tu pesa ngambote wana na pesi yo Olivier Sende en tout cas François lui qui photo qui ne pas papa Ringo kuna na Ville Saint-Georges atelier
au moins ba ngouté ki nga voiture qui clé photo que ne pas papa ring on a vu 9 Saint-Georges oh atelier pour na bon c'est la ngani alors bossa la papa boye so ça les papa boye comme au resto non so va kira au moins assez de 70 € parce que ça agnon donc c'est là papa boye de temps en temps ce que laissez-moi fumbois ou laissez-moi mais week-end et le bas on a nani François Moutom bino boza batu ya ndenge nini ata dimanche boza nga fufu oya mama bala pondu na nga lodi ezali dimanche za mukolo baliaka fufu te eza mukolo baliaka frita oza olia mbala oza mukolo ya fufu te oya ka mbala to sala no kitozonga pondu na nga lobi ezali encore bala baluba balinga fufu lamba ngo lopolele bina tongo beau changer p si tu n'as pas la poto beau changer en tout cas voilà na si répondre na lelo yango wana na si et c'est pas ici bino ce qu'on comprend les personnes dans salle ya moto benginga bien non difficile tant quand na élection bino qui ozo kalingango à petit feu moi moto muke sauce ezobima ozo longola sauce na yo ozo tia de côté o longola sauce ozo tia de côté ozo tia de côté tout monde nyama na eza etikali pe boy na teyaki bino lelo na kanisi boyoki na lobi susu semeki azali camarade na yo te ba passe na bisemo ko betela semeki te poza ko fungola porte oyi akoya ko kotela soki likamboza na kati ya ndako pe oza ko fungola porte po na munguna et puis yo mo se libala yeba ko za kadena mo se libala yeba ko tia kadena na munoko na yo makamuna na mobali na yo moyibu tu pasi bise oyeba ko bomba ngona kati ya motema ko bimisaka makamwanda kulibanda te muke obengi telefone oyebi ezana basi musuba ko motonga mibali na bango mobali yo moko obozala ne alala yo zo tobe pa camarade mozo pesa camarade ba arme mususu yo okoyeba te camarade na yo azali mo téléphone na mobile nom ko muso ko benga mobile na yo abandi ko yebisa ye oyebi tala boye akoto le mobile ko so za femme seule tala boye yo yebi on ndenge ni muso ko yo moko mo so fungola ke déjà porte o pesi ki ba arme pa ya munguna ko beta mamari ko beta ko tonga ka mobile no pa ba camarade na yo te ata ka muso ko muni lekele zo so za na posa ko tonga kele na toilette ovandi na wana kivette wana obandi ko tonga yo moko kaka na mutema kaka tonga kaka yo moko ko yebisa mutu makambo na yo te camarade te tango bandi ko yebisa camarade ozo tonga comment yo mwase libala ozo tonga mobile no pa camarade na yo eza la sens te ozo tonga mobile ya bali pa ya camarade camarade wana so za numéro mobile na yo o mona ka téléphone Pierre boni abandi ko boka moni ke yo okumi ko bituna mais ayi on ndenge ni tabi bokuta na mwasi mabe kutu na kale so la tabana yebi yango makamuna bino surtout ayi bisanga mibali basilikano ke so ki pas afeka mobile peka bongo azupe couper akitisie imagine to so akitisie couper akuti ya bien akusane OK apoko mo asaka camarade na ngabotela nga mobile yo muto fungola rapport ti asa nini abotela mobile abon attendez sali ezali bongo ngai wa bino 123 maman il y a une service de décoration la providence que Dieu vous bénisse mungu bariki God bless you nzambi kalu sakuna nzamba no bénissez bana betu bon bye 123 maman Eliane Nitou du service traité de décoration la Providence. On va pas savoir de faire nani. On peut savoir de la couple Santos. Bon frère nanga na Canada. Maman va foutre. Au moins non maman va foutre la prière maman, va prière ya boué, va pour ata évangéliste. La petit frère nanga petit. Évangéliste. Ma père va ko ça la moi ça va tout boyete. Oh milimu mabelo mokanga boyete. Bon, tu as télé la makambo et bisognoso. La grâce la Léonina Niès nanga on est là. Belle sœur nanga Arlette Mamou Milana. Mamou na biso ko. Bisous. La petit frère Milan bino nyonso Dorcas na Allemagne. Bibis na Belgique bino nyonso bandeko nanga famille ngai belle mobile nanga Jean Léonard Sarkozy Mongala Mongo. Ya solo. Siko ni mongo wana. Ye hamto pambo. Oui. Te bamba to mbisi mbala sima na lokso mbisi mongo boy ya frère o to sa na dongo biloko bangala ngala yebi yango nyonso to nga na mutu o biloko wana etonda
Nzambi ka sakumuna. Bye bye. La première, beaucoup de première beau frère.